star na bango plaisir mais bato mosusu bakende yango mpe kaka yo ebira bato ya mitema mabe misusu bayeka mpo bakritike misusu mpe baboya etu fani nde asalaka artiste akoma likolo akoma eleve soki fani aza te yo mosala na yo ntina nango eza nini eza te nani akotala yango nani akofélicite lelo mwana nanga demer na mema na internet asala baanalyse ya bémission ya koloba ke aza made in fan en fait est-ce que eza mabe fanatique asoutenaka artiste obi nango ailobi yango wangela na mbunzu boye ye wana wangela boye mbunzu donc yaka sila te so baoloba biloko ya bongo batiaka na biso so balobi sila batiaka na biso nyonso oza ebele mulongo so bafani na bino baa bakakabako nde baloba na kikongo ya babacook nini actrice petite na bino mpe aye apesi cadeau ya 200 000 nani actrice naye mwana bino ajoa mpe na top vision bozalazala naloba bafrançais boye na posani komoni carton mo namoni wana komi na rouge boye na asalele biloko yako on dirait mpe ayebaki ke bon mpona sakana na mama o bien alata rouge ngai ya siko na carton batia na rouge ezali concordance mpo andima ngo mbaa moko ayamba ngo mpena na motema tala omoni baje wana asali wana eleki na biloko ya doko omoni nayebana basakana watia biloko ya doko donc eleki na baje wana eza kosakana omoni mpena soki mama na bango aza na conscience mbaa moko il faut foutre dehors wana eza bisakana bajete yo tamona na makolo awa ozo souffrir oza na lupangu te oza na eloko te tala nayeba te mwana biso nabela mutu parce que yo ozwi trophée te yo ozosala mosala bato tu baosala mosala zela bamérite ndenge esila biso azozozwa bamérite yo komi yo nde opesa yo nde okomi commission c'est yango wana réponse ezoya nango te sikanga mona mibongo wana c'est surchargé. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse eza se moko restaurant la Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin na lia pondu nazala besoin na lia madesu nazala besoin na lia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yo mutolinga obunga limité 7e rue résidentielle Otunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise ezawana plagnon soza ngo besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko
Maman Wabila Sedoise, la patronne à Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour na yo, Kohésité, Yaka na restaurant, la Sedoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na Sabino, Neti Musapie Katana, Neti Musapie Katana, Suka na ndunda ya mabaku, Ndunda Bachangu ba. Donc, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kim Marché. Avenue Zakanasima Kim Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Sedoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance c'est à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Olingi au paiement, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Sedoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Roni Events. Roni Events, ezawana pour na bino nyonso. Roni Events, ezawana, si vous avez besoin de la bino surprise, na mbongo mukie, bah vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah vous avez bino surprise, maintenant, je vais illustrer les gars. Bon, mona, Roni Events, ezawana, partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a deux adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events ezawana pour na million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme quand na Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mont na bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo mbongo ikomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi dina yo tuino sa nini o eza chance transfert ndina biembo onyeso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na bisi wa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata za telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tibulina mbongo ya mwasi. Yena manende ko yebo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Dans la poto, dans la besoin de ma perruque à kitoko.
na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Herwig. Vanessa Herwig, ton numéro ni on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai. Vanessa Herwig aza wana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la sabino ba produit na biso. Ni bozo munanga ngamoko sans maquillage. Eza crème na biso ya longi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pona bato balin côté là, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na sia misu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo. Ozala un peu propre, mais écoutez, sous penza makasi te. Donc éco garder teint na yo, mais éco soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandes maboko noir awa ou bien misaki, on peut utiliser pe oyo. Tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc si vous êtes intéressé, contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, comprenez. Je vous vois également parce que groupe Ezobetanga, Warum, Yawayosa avec moi, Voizokima. Alors, continuez de nous faire confiance, messieurs et dames. Bonjour, grand de notre joie de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est toujours un réel plaisir, un honneur. Yaroye Bakebozaï, belé. Au bout de la biso, vous avez confiance, vous likez, vous commentez, vous partagez comme d'habitude. Merci à Martinez Salle qui est derrière la caméra. La personne qui assure le son, cadrage, image, Marabutu, Kitoko, en tout cas, merci beaucoup. Notre numéro est affiché au bas de l'écran pour les remarques et suggestions. Alors, avant de présenter mon invité d'aujourd'hui, je sais que Matebele Baberinga, Balingaraye, Penza Yatro. Alors, bota l'émission massivement, bota ba like, ba commentaire, pour vous likes que Bolingaraye, puis Bosenga qui est. Il s'agit bel et bien de Faché Kalombo. C'est un artiste, comédien, beau talent. Matebele Batunga, tonton Faché, avant tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui alors le lot aux anaïs de sur la dernière mois divin mutoto nazana Faché Kalombo. Mais avant la PCM Aloba, je dirais un grand merci à tous mes partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo, il y a papa Paul Fikipo FBT. Pour pas dire aussi un grand merci à maman Bizi Mondele, maman présidente de la France Tranquille. Gros bisous Nayo, gros bisous également à madame Alima Kamara, mère boss. Pourquoi pas penser aussi à madame Rokia Kamara. De gros bisous à toi. Coucou également à Shekina Vumbi, Gaël Fundoumena, Mimindou Mendoume, Mimi, madame Christelle Lina, Yabata Papa Pedro. Bisous et belé. Je risque la merveille, moi la mamie. Clin d'œil spécial à toi. Yannick Chamba Gotson, Bossamboka. Et Gilles Monamputu, mon papa. Maman Iguette Kamazi, Yamotema. Ça, si tu es d'accord avec moi, au fond, à la bisso. Je dirais déjà bonjour et bienvenue à Faché Kalombo. Bonjour, merci. Barizi Baza, messieurs les journalistes. Bonne année. Merci pareillement. Tu auras la troisième mois, il y a année à année, voilà. Donc, mois de mars, moi, ils ont dédié à ma maman au Babota Bisso. Et donc, na tombé libino et babenga ngonini. Donc, sanza ela mo ya bino, talaka bino nde bato bobota biso. Donc, na lingi bino mingi ba maman. Voilà, et puis les oyo Faché Kalombo à Botama juste na Souka les 31 le 31 mars. Le 31 mars. Nga pena na clôture donc moi na ba maman. Ouais. Voilà, un mot gentil na batno so balingaro ba mona opekala. On va se faire dans l'émission lelo, oui ça ba nini. En tout cas na lingara bino mingi tant boyaka bozokota na ba chaîne oyo nazo leka bozo aimer, bozo partager. Bozo consommer ba vidéo et ça l'aura vraiment bien makasi donc ngai nazong selibino ascenseur pe ya koloba na bino merci surtout na ndenge bolingaka Faché Kalombo na bino et puis ba abonné ya
exemple télévision au chaîne nabiso ya kafu ya depuis ya moko ya ba chroniqueur ya mboko ya mayele yeskoyo akaka chroniqueur te ye pena journaliste parce que aleka pena ndenga nchiki pena donc il fasiki pena et solo là voilà. Merci beaucoup à toi Fâché Kalombo. Même Nicolas Belé, qu'est-ce qui se passe? On dirait tout le monde à mon note. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ezaka ba boulot hein. On est na minute toujours travailler au four et au moulin. Na chaîne Nabiso Canal Doré télévision où déjà quelques membres ya Baba Cook au bazo GTP Misokuna bazo pe sa force na ya chef Fâché Kalombo et puis na 4 fois reine Lady Boss depuis Washington na kati ya États-Unis d'Amérique. Motema ya messieurs les millionnaires. Donc voilà, et ça là bien makasi quoi. Donc yango ndezo sala Fâché Kalombo tant mususu ba côté mususu ndenge kaka zalaka mais soyi ba bengi na romonana ezaki appel ndezate yango monike tant mususu tozomonana par-ci par-là te mais na Canal Doré et za place où vraiment au ngamoko nazo diriger Magamounion so quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis au-delà de ça, attendez na beti li solo ya ko benga, to linga su teke partout ne ba benga biso. Ponga soki place na moni ke esimba te, do so ba benga na oyate. Na ndenge pena ya ko mibatela quoi. Voilà. Oyate bon, quelque part ba musu pe ba benga côté pour mon pe rôle na hote to manka boulot peut-être ba mon au baksa pe implicité pas ba voisin to pas ba tout mususu. Ah bon? Ngabon ami boyela. Et Fâché za Fâché. Voilà. Fâché soki otali bien na kati ya makambo yango, na kati ya art dramatique yango. Tangu na bimi na ba 2016 si je me trompe pas na Top Vision. Je crois ba te belé au lobby ke lelo ba benga ngate bazalaki te. OK. Donc tangu na bimaki na se démarka kimbala moko un garçon aya na bakanda au-delà ya pensée ya batu apasola na bilamba et donc il y avait des gens au bazaki étonnés au monde que elamba basomba na mbongo mais muto ça la scène jusqu'à tel point que ya pasola elamba vous comprenez et puis bazo localisu koyeba force ninyo e osala ke a osimba bo elamba pia et pas souki et ça ba tumisusu bazolo bake c'est ka pasola ngo déjà chez Gillette a pasoli vous comprenez déjà eza ba biloko yo ba tumususu ba jouer na bango ka normal ba jouer na bango normal particularité moko boye ba na ngote soko yo mamba brutalité pourtant on est SBC la bisalo Beckham on a profité pe copier ça mbote bisika azali tango benga kinga na film ya déblocage. Toujours kina Aminata son père n'a pas si peu mbote et azaki na besoin nani azaki na besoin ya garçon mo brigand. Comprendre garçon mo boya ba kanda makasi directement mon nani amona Fâché Kalombo. Comprendre et abenga il fâché te pona ce que c'est ngwa nini te a comprendre que muto ça le logo place au pena za voyou mobali mo boya Aminata zana ba grand frère na na famille o ba respectera famille mo ba respectera mais akota a brigand mo brigand na kota katina kati ya ndaku asala pe ba désordre abimaka a penser que muto ko sala ngo mieux eza Fâché Kalombo parce que yo benga sila bisalu pe netsa ebima bango te tozoba zo comprendre soki bato lobi wana ba mona ke loko ya obengela ngate siko muto aleki bango kuta benga nga parce que likona otosende wale ki ba otu wale ki bango to abenganga eza kwa yebo Yesu bozalisi a obenga aza pour yo siko o za contre yo wana est-ce que o pesé lui c'est Yaché Fâché Kalombo bato belé balingaka ye penza pour son savoir-faire mais on dirait rôle na ya ki brigango presque bato nyonso ba kosala mais yo bakisa mo pinch mo particularité kasi omoni na oto pesa ba différence ça bato belé ba kosala na bango mais omoni eloko ya koyekola na eloko mutu abotami nango ekeseni zo comprendre voilà nga la force a raté eza mutu mususu akoki kosala scène
émotion wana o nga na salelaka trop na intelligence ozo comprendre mais nga na ozongo na intelligence te nga eza vie na nga donc il y a une différence c'est ça. Voilà. Mais le lot, Fâché Kalomba, que tu rôles, on dirait de part, il y a Top Vision et ça là peut-être, et qui s'habille dans moto, comment? Bon. Les Alakara, et Koufa, les Alachaine? Bon, na évité parce que, et ça lit moi temps, boss, Toza, na ba vrai que, Toza toujours un bon terme, et puis tu garderas toujours contact, ceux qui filment les alliés. Pour yazarane muto azarana moi ba avance ya omona mambo parce que a businessman quoi donc ceux qui neti lelo na kolo ba aza akoma na ba contrat na ena Canal Plus donc bon yango tokendaki ko sala film série moko wa ya nini ya chaîne nini Maboke TV ils faire partie na Canal Plus tokendaki ko sala ezaki production ya Yves Lubamba ouais donc oyo nakoki oyeba azosala yango wana meko oyeba makambo na ye to Top Vision kufa to ezali to nde nini wana na ebite soki eza mpona kokita mpona yango je dirais non ezaka ke mutu na mutu place azopanza banzela soki ntango mosusu mwa négligence mpo tie ekoki kolia yo na sens ke oya kokosela chaîne bato makambo Voilà. Mais pour la Fâché Kalombo, artistiquement, 2024, Ezaki, année, moi, je meilleur ou Ezaki, moi, quoi que moi, ndambu pour nayo. Te na loba yango que ce qui est en pourcentage, na repé sango, na repé sa 40%. Oyo Ezaki bénéfique pour nanga, mais 60 wana et en tout cas, mambo na boulaki ko réalisé, na réalisé qui en côté. Sur le plan. Les acquis donc déjà ceux qui n'ont soit 40%, au Kuneza 60%. C'est dans le bâti qui année 2024, les acquis meilleurs pour Nanga. Mais déjà. Comment la vérité? C'est ça, surtout ça. Mais déjà 2025, les autres bandes pour Nayo, tu te dis quoi par rapport à Moussala? Inch'Allah, Kolo a fait sa rabisso souffle de vie. Et le quoi a zopé sa bisso, tozo boulé toujours que ça la makambu ya kitoko ya malamu et puis comme ba effort ndenge za roko vanda te na ndaku na yo olobaki makambo la yo tozo bunda toujours ya osala ba effort pour que to atteindre ba objectif na biso. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes à la biso, tous à la Fâché Kalombo, je signale. Bolinake Penda, il y a trop. Bota l'émission, bon liker, bon partager comme d'habitude. Mais Fâché Kalombo, montre-moi, il y a tout le monde question à curiosité. Le choix, peut-être, yo, les lots, au porta, peut-être que vous allez en bon terme, mais surtout particulièrement la sœur Nayo, si la bisalou, idéo, on a tout que vous avez bien, et ça y a bakala, tous les qui ont encore un mois, avant il y a qui a un peu comme que allez peut-être au chaîne opéra Nzélande baninga no se battra ça. Non. Obi ce que ça na bato mayele balandaka be émission nanga to balandaranga ba comprendre que bien sûr bazanga te mais ata de loin ba comprendre que ces garçons, ces gars, ces messieurs aoloba marambo eutaka na motema na ye. Voilà. Aloba marambo eza vrai. Nabimaka na ba na ebite so ezaka déontologie ya ba artiste ya kobuka ka trop lokuta devant la caméra. Voilà. Comprendre nga nabimaka na biloko wana nga na yaka na betaka ba pembe surtout ça. Donc nga pour la réponse à question na yo si la bisalu to bandi leloté ko jouer na ye mbala ya liboso ezala na 2015 a joua mama nanga na groupe ya Jerry Matondo les stars de Jerry. To jouaka ye na Black donc bazalaki Black azaki mama ya Jerry si la bisalu mama nanga. Parce que mama nanga moboye atinda nga na makambo mabe. Comprendre? Azaki mobali moko baba mbanda. Alors depuis wana tozala en bon terme wana tina nde tovandi na kitio donc yakala talaka sco 2015 calculé ça fait combien déjà voilà vous comprendre donc tozala bien na tikala ta mukolo moko te ko manquer sœur na présence ou na absence
ezalati. Alors, tangu tu kokoma na moment ya Top Vision. To ça ba film ezaki na bato bazaki ba jouer, mais na biso bato tozaki to jouaka en même temps to salaka ba film. Donc to bengaka batu, boss atindi lar et pa nanga, ngao na bandiko na sali casting nanga, na bengi batu ba tourner film. Parmi acteur ba actrice oyo pe na caster na ba film nanga, si la bisalu na film moko na chaye principal ya film nanga. Je pense titre film en a rassé cicatrice boy. A joué aya 3 jours successifs. OK. Zo comprendre. Déjà les appels biloko lisusu e bakisa kingai ko sepelana ye ko lingaye par rapport à notoriété au déjà na bande komona parce que si la bisal biso totalié tout ça qui ba petit comprendre a chapeautaka déjà a jouera danger sikoyo tant on a comme tala ezati que na se sous-estima qui voilà mais dans une grandeur ya si la bisalu na tiango na tango na boloko a TV na cheboui natali siko ke nga fâché Kalombo na bengi pe si la bisalu 3 jours aya na ndaku nanga donc alali lobi abi ki na ok ne tournage ya fâché ala lobi sous ok tournage ya fâché lobi nango aye ya silisi a été c'est que c'est heureux. Ils ont parfois amié baté. On comprend. Mais bato be musu ba dans film bato bando pesa le meilleur té ala ta makasité. Kasi biloba loba té on bato ba ni ma déjà ils ont eloko malamu ebimisa té. C'est surtout ça. Donc tant on atala bongo nga na sala orgueillité. Na ba c'est nga na komi danger nga na komi boeti. Na tiki si la bisalo za na ngwende na place za. Nga ne na comprendre que té na vie na ngande na tie pas. Yorozana ba grand. Moni oyo ngana soki comme leçon. C'est ça. C'était ça. Alors, na moni était simplicité ya seroyo. Yemo de lobina fâché na bi ko tchaka ngoli soupe sport no ko tchaka ngoli souté. Na to seki na bi sopé. Après wana na moment na sko na bay eko na matoyi nanga. Pongande na bo nga fonctionner na ba orgueillité. Nga fonctionner na bato baza humble. Voilà. Ponga mona mi matsate. Comment na okangama na muto aza orgueil et simbate. Na moment wana eko banda ya koya. Si là agero signer contrat. Na Top Vision. Bazo finga bato ba koloba. Ba collègue na ekaka. Bato peka sentir na e. Ba critiquer. Ils ont rappelé contrat. Ouais, tu comment il a un moment à contrat, a signé un contrat, mais est-ce qu'au contrat n'a yé? Ils ont dit contrat à l'écolo. C'est ça. Et ils ont dit des monnaies à bisoter. Dans le barango, mais fois. Ils ont dit contrat à l'écolo. Alors, il y a des gens qui ont avant un andako. Bon, il a gagné un andako. Biso bako benga biso pe boye. Ozapi, na moto ya boye. Comprends? Et si oh. On se comprend. Grandeur ngo ezangande na fondé ngo watondeli. Non ba makambo ezala. Voilà. Alors, tango et ça mabongo et sali que ndana comprendre que babiloba loba ya batunye so ba loba na et lobele lote. Ah, na ki ko comprendre. Pour la bato da ki ni contrat ngo diminuer to et sali ne. Contrat diminuer parce que contrat na minute wana zaki if bomba saki système ya Monika mutudia soninga ko protéger succès azanango level azanango amona ki kete ba produit na bango ba tunde ba na besoin na bango donc ba chaîne mususu pona handicapé fona sani na kangi bango comprendre après si yo selo makambo yo ondimi omonike ate bakanginga mais mbongo yango so za d'accord aussi comprendre chiffres sans lichette sans nini tanga oza d'accord aussi oboyi potiki voilà et puis la minute wana il y avait quelle chaîne et les cas qui Top Vision ils ont été pour na bambiaka na banani o babandaki sika na banani babande ko tombola téléphone ko benga chabiso na filme chabiso na ba filme chabiso na bazo benga benga batu bazo benga na ye moko boss ça va filmer boss yebisa batu na ba kotsa biso na ba filmer bato tu le ba oganga ganga yo ngaba ko ganga na bango elobela nga eloko te mutu na mutana époque na voilà donc si la bisalu on ngana tiraki les sons lisusu pas na ye ezalaki
azaki visionnaire. Et on comprend qu'à un moment donné, azaki lisusu na odima tso azaka nango kalate. On comprend? Tant mort mo boepé samaki. Mais après, tant accéléré, on est visionnaire. Aza muto aza aigle ya mona musika. C'est ça. Comprendre? Eh, nde sikoyo ya boya ki na yebi lobela ya bato wana amoni bato bazo ba danger po ezaki Yves Lubamba benga bato musu na tanga na ba kombote po su nga ba émission za ka o après créer ba problème. Ozo comprendre. Ozo comprendre. Eza bato musu so Yves Lubamba ye moko atombola pe téléphone bo abenga ndenga benga ka bekam. Yaka o jouer bo banini. Jamais. Il va ah bon, OK, problème té. Résultat nango yango lelo. Si là likolo bato misusu down. C'est ça. Comprendre? Ngai naza témoin oculaire, muto okosanga te. Muto okosanga te. Bazaka protéger pour na bombi, ba kombo pour na bimutu. Na ba kombo, na ba tin, na ba marabutu. Comprendre? Donc voilà, obi Mwindo. Yo, on va faire sa direction. Ah. Ok. Voilà. C'est ça, ça image. On comprend. Ba Mwindo mususu ya banda oyana ba opé moko okota na opé na film. Vous comprenez? Ngala pe si sous direction. Parce que munoko. Voilà, toi. Donc, on comprend le papa. Ouais. Donc, on comprend que si le Bissalou a visionnaire, en tout cas, Alanda qui bilobé la batute, a bossé, et au sala que, après, ti n'andenge top vision, n'andenge au sala, nini SB, talati lelo yo, a kaka, likolo a au chapeauté. Vous comprenez? Donc, depuis on a eu 2015 ti na moya lelo nazala kaka bien na serwana et puis ya benga ki ngaite po fâché kalomba respecta kaye to fâché po tant ya benga ki nga na yeba ki mamba ba guerre te o soki mutu mo azoluka ko sa concurrence na sila bisalo na yeba ina ngote mais kama benga ki na inga na ye nga tournage na tourné après na remercier ba émission début wana je pense tout ça là je crois deuxième émission il va début wana tout ça là au moni yango wana kande na sala ba éloge et puis ndé sala ke ba différence moko kota mais zate ke o fâché kalombo a linga sila to azale loyo na kan ya sila po a profita ki na eloko moko s'occuper au succès ce qui ni té nga linga musala nanga et défendre nga zo comprendre émission eza mara mususu musala pe eza mara mususu voilà ndé na vandi na plateau si faut na lobabola mu ya mutu pour anité et na lobby zo comprendre mais ça ko luka succès té pour nos la succès bo une émission non quelque part bat musu bat traitant peu de kimukala et tout yo noko roba no lobela peut-être moi si to loba je comprends pas ko loba peut-être bola monte comme ça il faut comme ça monte mukala ou comment tozon ara na bible c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle donc ils ont ta roka na motema pas si au motema zoyoka na yebisio ki eloka bien bimate et bimate et cause la kutu te et ko bimate cause la te c'est ça voilà, mais 5 ans il y a SB, tonton fâché, tout le monde a guilloté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant où est-ce qu'il est? Bon, on a eu tout le président Yoshua. On a candidat dans mais il y a un moto dans Zambé, on a candidaté pour il fallait Nazala. Le président il m'a benga parti à Yembi Kili avant Kutoya et tout solo là qui, mais après on a ndenge ayebisa kinga il fallait tout ça là dans ça qui suit suite na sala ité. Alors ezaki nazo ba susciter loko nini pe kutu ya et empêcher kinga. Donc parce que l'équipe et moi dans Moukié et voilà. Mais après c'est là dans tala qui na YouTube, j'avais aimé comment on a chèque, comment on a ndenge les cas qui non donc il y avait de l'excellence quoi. Voilà. Qui ba ko sala star na ba plaisir mais ba musu ba ke na ko pe ka yo ebira
bato mitema mabe misu bayeka pour ba critiquer misu pe ba boya et tout mais tant que humain est-ce que artiste a revivre té dans mon ba fanatique faut assurer pe star na habité tant que artiste moni musalo to sala ya théâtre so zuka na nous na ba troupe théâtrale na biso awa ndeto le kana ba chaîne locale au revanda boye émission dimanche par exemple soit bazo sala comment évaluation ya chaîne na ya film na bango au mona kobana na président Tina Suka lande loko bien banda na président Tina Suka mutayebani azati mais au mona ba oloba en tout cas bafan nanga bozela au mona makama malonga ekoya mutayebani te alo bafani na ye bazela bafan nango azui bango wapi. Je comprends. Voilà. Pour comprendre le niveau fan à ça à Pezaka. Voilà. Fan inda ça là artiste a koma likolo, a koma élevé. So ki fan azate, yo musala na otina na ngwezani. Izate na na kotala. Na ya ko féliciter. Mérite na nini. Fan azana azo peser ebele makasi. Et toza batu oyo ndekutu mboka oyo soki mitema mabe to nango ekiti basi la bisalu bazali bato oyo il faut à 90% il y a théâtre il y a art dramatique en tout cas bapesa si la bisalu félicitations pour abundi ya kokoma na niveau ke eloko depuis théâtre banda soki na ebité soki na nenini ti na mo ya lelo eloko ane salami esalama wapi et pas ya nani o ngambi akanga nde mutu na bandaka théâtre mutu liboso na Congo nani azate et ça ni et pas ya si la bisal donc elle est à féliciter et ça ba innovation et ça ba biloko mo boye pesi ba devoir na biso ba artiste il comprendre que il faut vraiment tout ça la musala to booster musala na biso to koma petit na niveau oyo ya kokota ba fan na biso na mitema ti ba koma na niveau ça nini ya kobimisa ba mbongo na bango osimbeli mutu fimbu te mais motema na ezo pesa ka moto asani a contribuer asunga yo nani mwana mama na bango mwana mama leki na bango dans mususu bata famille asaleli yango te mais asaleli yo pona musala moko bo oyo transmettre kai alors il faut to bunda to commander na ba niveau quelque part voilà je comprends parce que lokola motema mabe leki batu mususu bazo comprendre te ba o sambrier na ba critique ya buzoba. Mais or, et loko aussi la bisalu nzela si la bisalu azo panza oyo ba trace azo tika. Eza ba biloko koloba maka à la longue. Donc musuba oza déjà na cimetière ba zonga mabela noir. Makambo yo zo salema o elobama. Pour ezala te papa. $150,000. Na commune on a yebi kuna kota likolo kuna boye roza ba 8 parcelles. To bando kita 7 to yeboye 6 to yeboye 5 et si e comme dans quartier boye moko na biso e vimba penza oh eza ba blague te asali batongo nini na yebite eza nini mais lelo bato belé même potala lelo moi na rade mer na mema na internet a sala ba analyse ba émission ya koloba que ada made in fan en fait ndeni ici la rose a made in fan à vivre pour aller à ba fan pour sala ba fan mais moi je sais pas est-ce que musalo bosala rendre facho autour le ba eza pona ba fanatique est-ce que ça m'a bien fanatique à soutenir un artiste obina ngwa ilobi yango wangela na mbunzu boy yona wangela abo mbunzu ah yagela abo skito kwa cha perruque ya bien ah bon on est allé donc siko omoni yango wana soki bato bazangi bafane to bana bafane robot bafane mobo ba existera te c'est ça so comprendre biloko wana ekenda bongo parce que mutu azomona na bafane na ye et puis bafane ya sila ozomona ke baza ko aider kaka sila bisalu te baza ko aider donc ba osala bonheur na bato nyonso baza aux alentours ya sila bisalu tout oyo il faut connecter ouais na bekam c'est ça na yebisa si la kuta yebaka si la yebaka te mazozo salanga bikamo mona décembre 2024 est-ce que si la bilo mazozo na end vraiment
est-ce que ici les bisalo ayeba C'est ça. ayeba te ba fan mususu abenga boye ba tantine mususu na France mona boye allo fâché les cas sola na zuma na tindi mbo mo boye wana ngana za ba kuke na ebi ko ebi ngate mais na za ba kuke ah merci ka boye pamba boye ya ndenge na ndenge président Yoshua n'en parlons même pas vous comprendre au nom de qui de Sila Bisalo donc yaka Sila te so ba lo ba biloko bongo ba tchaka na biso so ba lo Sila ba tchaka na biso nyoso vous êtes belé mulongo donc ba kuku basala biso bolamu parce que muta bongo yebisa ngai olo ba neti nini na talisho na biso makambo importance ya fan bango c'est que ba vie wana bango bazwaka wana bazana bilo basalaka oyo ebimata musu na milieu mabe C'est ça. ya ba esprit nde batu ba emaka ba esprit nde batalaka biloko wana pour ceux que ça ba fan ya ba fan parce que so ba fan na bino ba kakabako nde baloba na Kikongo ya ba cook nini to yesoki nde olobi wana dani moi si na wana ngela wana olobi soki ye fan azu ya pesi ye boye pa azu pena elo mo pena evimba pia ya oboye ah moni baje La Bissau. ah oboye C'est ça. ezola sa force ya artiste C'est ça. ezo ça na combien de personnes artiste ba combien Voilà. na moko ngombe yaka sila yimoko quelque part batu misu fo ka Sony ava ya uvanda boche téléphone on sopi caméra oloba fo ka Sony faut tala na odeyaki place mutu na ngana kumisaka biloko ezo sa mate c'est que na place toto Ça ma maman peut ba petit peu chèque na maman paye $200,000 actrice petite na bino paye a pesi cadeau à $200,000. nani actrice na Moi na bino a jouer un peu dans Top Vision pour ça na le baba français boy na bossa comme oh carton mon amoni wana comme na rouge boy na wa sale les biloko ah zavela gai bien ça va pour ba lokola ya mams ba bien mams ça ya lokuta écriture ya lettre eza ba komi mususu na chiffre pe ba komi prix mususu mais ya bango eza mobimba correct et puis na habité fâché na compte ça kopo bino bokoma ba milliardaire eza quoi yo ozuma mbongo no belé bongo bazara bien limbi sangana na kato mukie on dirait pe ayebaki ke bon pona sakana na maman bien alors là ta rouge na ya ce qu'on a carton ba tia na rouge et ça les concordance point di mangomba moko ayi amba mbena na motema ya ba fantite ya ba mais fâché bino ba komela bokoma mbongo kama mbongo ba ofuta bino ba tournage au bombe bokangisi pe mbongo so ya 18 parcelles on peut ça ndeko na artiste c'est bien à féliciter ba comédien besoin évoluer bien mikolo ala omoni ba je wana sali wana eleki na biloko doko oni na bana basakana wacha biloko doko donc eleki na ba je wana eza ko sakana moni pena soki mama na bango aza na conscience mbamo il faut foutre dehors blague te wana eza bisaka na ba jeter yo tamona na makolo awa ozo souffrir oza na lupangu te oza na eloko te parce que ozwi wana eza ya monde de ténèbres eza ya wapi esprit nini esali carton na chochocho pesi yo kinde salam tala na yeba te mwana biso na bela mutu tellement bien mona ka répéter donc mais baba ya mal c'est zama qui on a batu c'est vrai Rao Bank na taki kuna la publicité à pam bazwaka hein bien signé numéro ya chèque ezali ata yo moko banki to moni numéro chèque ezali signature eza marambutu siko to sendeni te open la kisi omoni elo monga na ebi ba rezi baza mutu ya mbongo donc riche na pauvre soki riche alobi akosana pauvre ana facilité moko très rapide alongwa deka atiki ba vanité na nyonso alongoli do nini alongoli alati bilamba mwa ndenge wana sai nini abimi na ye na nzela ake quartier mo bayebi ete ba traité mba moko ta mobola o akobenga pe ba chéri to ça on a ba filmet mutu mo bazolinga bolingwa solo se déguiser voilà vous comprenez donc ils ont facile pour la mutu ya mbongo voilà skoyo mobola aluka sko abongwana mutu mbongo
millionnaire. Oui, bien exercice ça non. Faut le Parce que résultat ngo. Oko luka appartement. Oko sandaku. Oh, tu là. Même si oko souffrir bon le que oko si balakisi. Ba ko bele pendoki. Yashi. Même si que makambo ebele ko zanga yo. Yo mona kaki à ta place sango soko louer ozaka limité par rapport à ce que l'oko za ya yo. Ça da ikra bat baba de comprendre que oyo ako sa manki ona. Comprendre parce que si la bisalu riche à force à até. Ah eloko ako sa té nyoso esalama naturellement. On comprend. Eza nango aonyo ko maneta o tokate parce que batu moko boye po ba luka kaka ba conquérir si la bisalu bazoto na niveau moko balipe otikate mais je vous promets vous allez mourir. Oh oui. Ah fâché. Ouais, là je vous dis la vérité vous allez mourir. Oh nabi so batikite eza faute nanga. Oh eza conséquence bakamba osa ne bakufeli na lobi te ya motema mabeka katonene eza bonga na lobi non eza po bango moko bandimi basa be biloko wana parce que résultat nango ya wana nde baoswa nga ko se pena liwa ya mutu te me fâché pour ça yo pour se rappeler mon bino ba comédie bon là ko kan ça peut moi 100 000 mo boy OK peut-être ata na yana pesi nani ada ilunga okabela ta ada kasi parce que 100 000 apesi ada ndeka to buna théâtre théâtre a passion tala yo sabaje ebo batebele oyo badiembeli sila na sima na bango badiembeli sila bakuki basunga bako pwani tala théâtre papa ko fiba libaya eza na mungu amo so fiba libaya théâtre Yamboko, luko sa wata na mboka mususu. Awa, nazu 100 000. Nazu ade pa. Omoni c'est famille na déjà nyo so babongi. Nzambe na lula. Aita mba mo gogo. Monika après ka mbongo kuma mboko ya ada. Ora ko dai chu. Odai. Yamboko. Ologwe. Papa sa mboko nza mamo na ngote. Amona. Esa wapi? Eba ndeni 100 000. Asa 10 000 yokutu ki ba 100 000. 10 000 ko do piate. Exactement. Non, mais c'est bon respecter petit ami, 200 000, ça va. C'est que au moment où Satan se seka, mon dit au sali ba bêtise mo ba bêtise mais quelque part Satan faire des mensonges mais assez qui non moi non les kinga. Moi na la ko humilier batu devant batu mikolo ba fandaki. Allez vraiment kasike ki buze li boma na été amemi ngo tikuna. Bon na bi ki zengi soka zo teka, aboche ya teka fufu. Bon découvrir qu'ils aient na momani tant matabisite on na bo sombi sa comme mo yache matabise ekolo ya robi lo sa bango parce que yo zu trop fêté et bon avoir de bois litre ça zo mais ça après vidéo peu beaucoup émission pour c'est tondeni ya nzambe na ngai beaucoup la innovation pour avoir bois litre ça pour honorer artiste et ça il va bien net ngade na vandia landa bien si la bisalu abengi atana ndenge po de ana kuzu basolaki ba de amaka mnyini ba ba osala yo si la bisalu sikoyo akoti pe ba bêtise mo bongo par exemple abi fâché en tout cas au joueur jouer pe na SB en tout cas nazo pesa ba trophée ngape na ye akoti pa na zu pe trophée na ke na ngone na parler na nga na vandi un jour baninga na ngape ba vandi ba ye nando beta tolo na théâtre boninga na avancer nde na zabo na musika tala trophée na zwa yango na zui trophée na bimiseli bango batali boye na na pesa trophée o si la bisale oyeke mona wa ko bama mbata so masa na abambinga mbata zani na raison pour ni ya ba vantir ninga na artiste o sa ba jiwana ndi faut commission moko boza net voilà bo ba vantir boye obi po bapesa mutu trophée batalaka basali sondage ozo comprendre batali ba critères banini bayo opesa yo nini ozo o mériter et puis terrain zo mona ke wuya te ye pena foka azwa mamba sali pena nenga sepeli sibiso fazwa parce que mutu moko boy ba yebi yete na veni kuta vanda kata mso na lupango ba yebi kuta sa théâtre yozo comme to pese o dit que ba yango on dit si la bisalu franchement Beckham soit Zolanda émission oh Beckham dosé c'est ça
okobelisa mopiko ya bato moboye maboma balongo na basale bato komomona bango mpenza tomoni moko na rwakadini tomoni moko soki na nini kuna na itaga tozomoni moko tomoni eboyeboye nini okobelisa bato maboma parce que oyo ezaliki liboma ebani ndeni yo ozosala mosala bato tu baosala mosala zela bamérite ndenge esila biso azozozwa bamérite na bazambi soki bazambi soki na banini baplace nyonso azozwa wana zela ozwa yo komi yo nde opesa yo nde okomi commission seki yango wana réponse ezoya nango te sika nga mona mibongo wana siko azose surcharge tosala mosala eza baaventure moni makambo ebele tomona osala ngo basentiment ya bakipire tozalaka ntango soki tokaboli kopo tolekisi mpe matongi tosali mpe nini ntango yo osala eloko moboye ngai nakomonanga mpe namoni mabe me lokola mpe naka moto ya sentiment wana tokende yango kaka bongo po soki ezake biso towana baesprit yake namoni barezi nde tovandi awa boye moto ate barezi opesa nao deja ide moko namoni yango deyaki esali te te fona kata ye papa te tika biloko wana esopa yo tika boya yango c'est comme ça sikoyo lokwa bango wana bato wana te bana bato ça bien ça coûte donc c'est écoute mon écoute on nde baobeta kuna kote opeta obeta ngo ça bien bato nango to babandozo babandolobela ngo aka na actualité yango nde biloko ezosalema mais sikoyo ntango bato yo bana misu ya komona makambo oyo ya bien biso yoyo to comprendre que zela tana yo tika ba biloko wana zela baya kopesa yo ngana na monite awa commission moko boye bakamati babengi commission bapesa bango trophée siko so ba yo pesa bino trophée bosande c'est ça bino bapesa bino trophée po bopesa yo batu trophée to ndengeni sala musala bunda olukaki bitumba bunda olukaki ozala ngai nani soki danger soki nani ozala bunda si la biso combien de trophées déjà bunda besoin contribuer na mboka problème kokota nzela organisation qui toko bon azopesa bato ba mérite yebisa baventure wana pena kingane ezanga boye yo benganga yo mutu tosala no musala moko ngai chroniqueur yo chroniqueur ba réseau ye pena fâché zwa trophée na bango tala ba kanga na pamba ona mire ça quand musala bien mais trophée lukata pesa bango ta bango ba enveloppe mo boye moi récompense moko boye zo comprendre ndebo travail ki on pesa bango ba enveloppe ba nini zo comprendre trophée ndeni et lobini et ça ni et pesité le biloko te et en sens te ya ba ventir ko les oyate tikanga moko na pesa mais fâché kalo otala ba biblo busula ba réseau yo mo milobela yo sekaka na yebiso ke bomanga mabe na riaka fort ce qu'on place na otala venaki si la bisalo ya mukolo Beckham tu vas penser ba combo ba grand joueur à l'époque wana de Harry Black était atinda ba tuba pesa été a forçaté lo a força raté et puis mambo dans le boy ça clair ata si il faut kota lola ba boya ngai te na kota lola pona makambo na olobo po makambo na oloba na ngambo a vérité ouais na ina na mutu te nga loba en vérité na ina mutu te mais bo ça mambo ça logique soki nga nazana nazoluka kozala rival ya ba rezibaza c'est que il faut na luka na bunda makasi po ndenge ya zozwa bangambo oyo ezomona na misu ya bato nga pe na zwa bongo moindrement ki ona bato maele ba ali ya mboka bazoba te ba otimbelo mbamoko c'est ça ça fait trop mal fâché kalombo donc la musique malama la moi chute mais et ça passe 150 000 na déshabillé au côté ba fanatique ça tombola star ezal kamarlo kutate et wana na sonner penako ya haut niveau na ebiso sonner a sonner ça le mobimba a pakoli ça le mobimba bêtise a pakoli bêtise na ebiso vérité pakoli bêtise a bengane pembe na yo ko humilier mutu c'est pas gentil yaka zampia kaneza na kuzo Pierre Kaneza kuzo déjà reconnu par tout le monde. Parce que tant que ça la bilo mo boyo ko sana ni ti o mutambo. Donc comprendre mba moko. Donc atika aventure wana to sa musala nani
Azani. Azan j'ai mon cas là. Bon, ouais. Mais fâché. Bon, on peut se cacher. Azan peut un contrat. Oui, c'est bon. Tala, moni mutambongo eh. Soki kutu to zwata mwana biso wa mwana ya Bekam Michou Mbembele. Tandinga zo apparaître. Ta vie na yenga vivre kana mo ba vanité na blo na o lakisa. Maintenant ba bengi mutambongo te. Parce que va mozui mwana na biso wana ya mwasi ya kala wana. Ndinga zo apparaître. Ata pona abiyema. Bon, on makambo na yenga kota mamba finga batuté za ba vie na ye. Ouais. Donc mutu muso ko ya okutela mama longa yango yo misu no mona ka ya mabe. Ouais na mamna. Donc okoloba nini so sali comparaison. On comprend que mutambongo to loba nani to benga Michou mais non ba bengi mutambongo te. Ba bengi mutambongo te so benga ye mutambongo nde. Et puis tas connaître ozongeli biso hein. Ozongeli biso moni batu musu depuis to quand est-ce que to ebi bango? Ba nini? Bazara na nini? Bazara ni lote. Et puis ça y a une émission au luko de mentir soit au attaquer fâché wana ndo tumboli pena ke biloko moko bayana mobo mokile bate ko ya rafale ya mabe ya faux wana ko longo na poya ki mwana mobali o ba charisme manini na do na komi na ngalo ata bino bon na ebité ba chroniqueur ni ba saka biloko ba bongo pupu na pupoli na vandi donc na yebi ndako bien naenda kukitoko babilo baje wana so na comprendre te pourquoi zo mataboy eza motivation mutu mo zo motiver sala ka biloko wana sala ki buzengi no wana azo bimisa mwana na liboma de plus en plus azo bimisa liboma tozo mo wana nti tete zo ça sou bien te ce n'est pas bien donc pour ça na a jouer na scène à ça marambo na a la poser so azo kanisa ko manquer si la bisa le respect on a ba aventure azo sala yemo mutami amitimo le la libulu na mais quelque part le lo SB na ndenge ba fa na ba pesa ke na chaque amusuni et là ça que ba artiste faut bosser dur pour créer une communauté ou ça que ba fanatique na peut ba soutenir yo de son vivant. Voilà pourquoi dans le bac il y a OK ça devoir. Voilà. Dans le bac il y a devoir aussi la bisa lo sala. Donc tobi manakati ya distraction ya ba ko luka ko critiquer ko finga alata kindenge nini asala kindenge nini si la sala ki boy te to ataku tu guerre ngweza soki ndenge buino bolingi bozali sa guerre na muto obino mo bo pezete o bokoki ko bunda na ete likofe bete ekota te e denda ngbu yo mozoka pasi mais mutu er moko fwe sala ya comprendre que te maramunde ko yo sala melaye eza biloko biso to bosser dire na mikota na ngai fâché kalomoni na vandia fora bunda na koma pe na communauté moko boye bazaya yo ya ngai ba lobelanga balinga langa do bazaya mutute o ya na ebuto ya na moyi bazaya nga ndenge to mona ba kuklelo baba kukango bandaka lokwa je na ora ko tangu beka make bake voyage moko boye na isho kokona bakena na mama Olive Lembe Kabila ndike so ba Lubumbashi so ba nini boye umeli pena Aisha koko basala interview moko na nina Bekam nde place na yokela nga na yokela ka kombo ya bakuk tina ndenge zupe fa tilelo blagité donc et puis nga mama na lubaka yango na mona yango tant ka na tourna film aliboso na bi baba cook ban esprit ya opanzager na loba yango na ba début wana ya opanzager et puis si la bisalo azan esprit ya opanzager zaka ndeke ba contre molema bato balingi donc congolais ndoki ya congolais yemo azobundisa ndeko na ye comédienne ndoki ya comédienne azobundisa ndeko na ye alingi shita ndeko na ye pona nini tina ba niveau pona nini ki motema mabe ya boye. Alors si la bisalu faut to profiter na ye, il faut to profiter na ye nzambe atomboliye ata na libota ya Jacob bana nyonso bazaki soki 12 soki combien wana mais ezaki na moko kaka nzambe asaki nini atombolaka tikaki o ba chérubin o banani ngai ya yanga nani soki na nte aki kotombola Joseph nzambe atombolaki Joseph so makambo ngo yango pe ka o salema ya sikezate yango zo salema nzambe atomboli biso na théâtre atomboli sila bisalo soko lobi ta aventurier o ta o le bela mwasi ya
bato mosusu baleka bino mo bamibali mpe boya capable mpe ya kosala mpe makambo bango baosala te yo yaka ya kosala moti yo bandana yo mpe oza mwa mobali yo nati maputa yaka banda ata tourne journal liboso sala ekota moko okoma na bakuku nao sala ya kosala mutapexpe mutazate mutapekisi mutazate eza kopona mutu nyonso ya kosala bayuma ya kosala ya terrain yango terrain yango beta beta nde loko omoni batutu baza bazoba ozokanisa yango ke basala yango na propre effort na yo ya kosala ndo comprendre siko okoka mokuwa okotuna siko olobi okeluka bamaison oyo sila akotaki maison wapi ok nzambe ntango atombolaka mbamo 30 te bino nyonso mbamoko te fo tosepela na élévation ya ndeko na biso ya sere na biso yango moni nga Faché Kalombo nazaka fier même si bayeba finginga même si bayeba lobi ndenge nini motema na nga lokola nayebi ke na oloba vérité nayebi ke si la biso makambo azosala ezaka nga Faché na omona te bato baebele na mokili baomona en tout cas naza à l'aise donc naotikaka mpe kolobaka te voilà mais Faché baopono to mikolo na bafilme te qu'est-ce qui se passe bafilme SB bon nga mambo wana naka pressé na ngo te to nalingaka mpe teke natombola telefone bekama oyosanga boye po ya nini naosala ngo te nga nalingaka mingi méritocratie yango wana natambolaka bodo ezaki nga na force yango te poso naza koforce des fois nakozala deti bato mosusu aye lelo alobi boye lobi aye achange alobi boye ozo comprendre mais nga naza eza ndenge na nga ngai nayebi ke Bekam déjà naturunaka kutu naturne mpe bafilme ebele na kati ya SB deuxième chaîne yango wana efungwamaki les abakouk de SB zo comprendre et puis eza chaîne oyo nga nayebaki yango ata 2 ans passé ke kofungwama avant bato ebele bayeba mais oui boy Bekam nazala nete abetelaki nga lisolo yango te tozalaki boye avandisi biso boye tosololi pa alobi ke deuxième chaîne ezocreme banini nakoma na moment moko navandi na raisonner yango chaîne moko boye Bekam alobaka kofungwama ekozala boye banini atika na ye idango to ndeni parce qu'il est déjà 2 ans passés mais après du coup na yo omona yango na bia yango donc le moment est venu nayeba yango déjà et siko nga nakozala pressé te bandeko balia non nde bazolia ntango Faché Kalombo akoya abeta mpe biloko na ye donc comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup Faché Kalombo. Mais so bazas ko na minute ba mona honnête na ba film ba mona kala Canal Doré. Ouais, Canal Doré télévision naza wana au place tozo travailler mingi les réalités des couples. Donc toza wana. Biso so remarqué na ba film au mona na osenga na ope o gete poza mopanzi sango. Au mona ke kuna to dépassera ba 9 acteurs T. Kuna zaka ba 6 soit 7 soyez dépassé. Et voilà, moi, les à côté à Mickey, mais acteur phare et à filmer parce que tu sais, série, toujours ça là. Ndengwana, mingi, ça basé, mais il est quand on a couple. Il y a une spécialité, il y a Canal Doré. Voilà. Moro Yemoro, Lady Boss 4 fois reine. Nandenge à États-Unis, kuna, à ça la télé-réalité, à Oula Kisabatu vie, il y a États-Unis, ndenge les kaka, et quoi, il y a des bateaux, moussous, bazo. Kanisa kokende kuna voilà koyeba ndeni ba vivra kuna so côté na Canal Doré au mona biloko wana donc to bandaka na ba gag et puis to koma na ba film to zawana na ba télé réalité donc yango wana so mutalinga mona Faché Kalombo mais na jouer appel na film nyonso te pour moni des fois ozo diriger des fois pour jouer les sous na jouer film nyonso te mais ko mona ngai contact kuna so za na posa kozwanga facilement voilà. Merci beaucoup Faché Kalombo. Mais innovation, même ça va continuer toujours. Tout le monde est à côté de Streamix. Oui, ça qui a d'autres un peu ma série court de métrage qu'on a en français. Donc vous sentez que du jour au lendemain, nous avons créé bah IDP a bien, ils ont ça la PK bino bien. Le peu beaucoup quand tapé Netflix, ils ont ça là très bien. Ils ont mon accueil, ils ont percé. Ouais. Marambo tout ça n'ont pas ça. Yango yo. Babilo na bino ba contremolé mawana bozo luka wana ko yana carton moko boye. Yama rouge, tous en ont besoin de tous en pour ça la réalité boy ou ngindi sabato ou sabato valeur o zo ke lokuta pena yango ya lokuta yango yo mona na pena boy ba j'ai pamba boy po ani ko saka na mboka
naza ata na nini poste mobo na politique ata bourgmestre pamba na sa violation fimbu eke ezongi il est ça franchement ouais là ça na mboka ça na mboka ya po ezoko na YouTube ba misupe na mboka ba mboka musuba omonango ya ba aventure oteka mboka oteka imaginer ça makambo ya solo parce yo mozo capacité deux autres soit mozo supporter mais les lots sont takabeli mutu ata $10,000 c'est yebo fatika ata moi 50,000 na compte mutakabeli 10,000 bon na 60,000 na kabelo 10,000 na kabate te lo ba 1000 euros pour tout faire connu on d'accord parce que et dépend de la mutu akabaka c'est ça aussi mutu akabaka wa akabate donc ba jione ça maté maman Olive le mekabela 1000 respect maman ni maman mais tout moi pesa na chaka t'as niveau sco t'as niveau t'as l'exemple maman ni maman wana ngo ezangi ete yo pamba mais sco t'as asa ba aventure bon wana za likolo makasi mais moi no yo il faut pas pexer liboma na wana il faut pas pexer il faut pas pexer c'est qui c'est bien c'est erango yo bon mona muto obeba pela bo mona bo tala pe bo sepela etali bino ya mona théâtre qui monte mama be bandi lelo te na loba ngo med fois bandi kala comprendre lelo nde sikoyo ebimande na misu ya batu ebima na misu ya batu yango to lingana ka te batu misu ba oya ba sa neti ba contredire to lingana ka mais na ba fana on peut ba comprendre que baza su ba zoba te poto ya nango na télévision et banda depuis ce pas cassette ceux qui peut ba CD ce ba nini ti lelo o comprendre na te to sunga na te tango moni mwana na bino bo azo beba mutu buza wana avant comme trop tard qu'est-ce qu'il faut faire bo pek ça y est so bo pek c'est bino bo pesi gloire na sila na ndeni est-ce que si la gloire aza nango il dépendre na bino vraiment te uti pas na bino uti pas na bino te bino kutu boza na posa ya chité ya bamba na limwa po bino bo sepela Merci beaucoup Yaché, votre mot de la fin, d'abord ma dédicace tout comme à la biso. En tout cas, na pesi mbote na 4 fois reine Lady Boss, motema ya monsieur les millionnaires depuis Washington. Donc mbote na bino et puis bandeko na biso yo balingaka biso oyo bozwaka obo pesa na Beckham si la bisalu les abakouk les anges adorables. Donc gloire wana bopesaka bokiti sango pepa na biso ngana rosenga kala na bino ke Faché Kalombo tango azo diriger Canal Doré oza moko ya bino babakouk. Donc vous avez l'intérêt ya kosa nini ya ko aider moko ya bino peli ko nango tonton des abakouk Faché Kalombo. Voilà. Donc beaucoup tawana Canal Doré télévision Bota là-bas filmé, ils ont déjà wana, tous a déjà 3 films, le réalité des couples et puis l'homme insatisfait et puis tous a couple immature. Donc ce botali ango bo mona bo sepela et voilà to continuer bientôt la paix. Tous banda sous tournage Canal Doré zawana bo s'abonner, bo aimer, bo partager et au salanga vraiment kitoro makasi. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tout le monde au Batali Bisso. C'était la Faché Kalombo. Tout seul, le cacao, bon, actualité, vite fait, on ne pourrait pas en passer. Merci à Martinez. Merci à toutes les personnes au Batali Bisso. Numéro affiché dans l'écran Nabuno. Si vous avez aimé cette émission, likez, commentez, partagez. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo.
Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin nalia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga mo na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Zaka Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand on a limité cette rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Méla chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Roni Events. Roni Events ezawana pona bino nyonso. Roni Events ezawana soza besoin basa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga. Bomona Roni Events ezawana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc bazan a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events eza wana pona million nyonso so pour nous au Keneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, pas la meilleure
bazosala yango kitoko, professionnalisme nde cope na bango. awa nzamina nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwende munina fimbo. napesi yo awa opiso tungu biso baestoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba soki otie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Dans la poto, dans la sont ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a scène, na on ba bonde de on ma perruque, on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza on a na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, na numéro de Bisso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.